problème à Kofi Ezali et comme on attend moro mutu faut ta la rétroviseur. OK. Soki moi na bimina Ezali le mabe batala ka moi na te batala ka mutu a PC éducation. Didi Stone aza soumis na kati conflit moko parental. C'est-à-dire ala na maman. Ba maman ba bébé ça bana trop. Là il faut Kofi aille ba ko sala rattrapage parce que vie musicale ils a vraiment pas c'est quoi vie militaire. Pour la éducation à bana mais il y a un bateau qui a exception le col à ranson place où qui maman a la rivalité bombanda na yé moko mona azo tsana bana a kotista bana na kati a tsala bana kati alors il a ici comportement moko boyé il y a mabe pas il y a bana mais du moins côté tout le monde que Kofi Olomide a qui un peu na moi légèreté hein moi légèreté par rapport à ça. Et maintenant, il est comme soumis à des réseaux sociaux, par rapport à au monde tangi mumboshi. Na yeko remarquer le moko les lobes intellectuels ba décevoir biso. Oh, comment? Ben insanité oyo biso tozobo ya biso ko to bato to tanga mingité. Mais bana poto ne bazo sepela na ngona okama tango mwana nazo yemba bazu ba ngona sur ba téléphone mais na ba tieboy. Et puis na poto wana bon na ebité obi Congolais ligne sexe à niveau moko malade dessus par rapport à ça. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na Europe na Asie na Amérique na Kinshasa na Goma Kisangani Bukavu Maniema Équateur Mbandaka Lodja partout nazosenga na bino to kanisa bandeko na biso bazana este bazana Goma bautokutana na bitumba bazozanga loko akolia mai elamba ya kolata bazoleka moma ya misère nayebi ke fondation alendele na cri de la détresse ezosenga na bino bandeko na ngai bible bi o azana tango na pasi bosunga ye pesa ya talipa ya kolia mai ya komela yango tozosenga na bino esika ozwami na lisungi na molimo mosano bokanisa bandeko ya Goma ozana $1 $2 $5 $10 $100 $1000 aux États-Unis na Londres na Canada par-ci par-là bozali ndeko boti na mbongwana na fondation alendele na cri de détresse ya kosunga bandeko yo bazala Goma na yebi ke opération e bandi déjà na décembre ndeko kosangisa mbongwana nyonso na biloko wana pona kosunga bato bazala Goma ndeko na ngai bible lobi ndeko no so aza maladi pesa yekisi azange loko na kolia pesa ye lipa ekozala lipambo lipona bino to sunga bandeko na biso na est bazo zange loko ya kolia mai mususu azala pota ezosenga sue azala makokite ya kokendo hôpital azala makokite ata alcool la pamba yango $1 na yo $10 na yo $100 na yo esike ezwami bino ba baro de fond bosunga ba musicien bosunga ba langa nzem makambu ya malamu yango bosunga bosunga bantu valeur bato bazala vision ya malamu ya boye il faut que soutenir botinda mbongo na fondation lendele na cri de la détresse et kozanga te nzambe ya lola akopambola bino apambola bino bandeko bozuli kaniso bozui soucieux ya koya kosunga ba orphelin bato bazala pasi bato bazala ba difficulté na Goma en fait que décembre ndeko lendele akita na équipe apesa mbongo a soutenir ayela bango biloko akolia et kozali pamboli pona bino shalom nzambe apambola bino. Nouvelle énergie, nouvelle émission. Chers abonnés de Tout Info, bonjour. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde sur Nouvelle Tendance aussi. Je suis très heureux encore une fois. Yakozala Liboso Nabino pour vous faire ce travail que vous aimez. Et le Gozali lié entre vous et nous, c'est le travail. Merci à la réalisation. Oyo Bazali Kobundana au four et au moulin pour la réussite de nos émissions. Et je suis très content d'avoir abonné, surtout les nouveaux abonnés. Vous manifestez votre volonté de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Je suis tellement heureux. Et là, je vais aussi vous dire que l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de mélanger les choses. Du côté musique, nous le savons tous que depuis un certain moment, il y a une Congolaise de Brazzaville qui a tenu des propos diffamatoires, des propos pas faciles à supporter pour la Kofi Olomide. On a injurié Kofi Olomide de tout. D'ailleurs, le nom de la fille, je l'oublie. Nabosani Komba, la fille.
a injurié Koffi Olomide de tous les mots et dérangé la communauté congolaise et dérangé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, et là qu'on a s'appelé parce que Makambo est commis la justice. Merci beaucoup à Koffi Olomide qui n'a pas voulu se faire justice, mais qui a amené les choses et qui est la justice comme il faut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas entre les filles de Koffi Olomide? Nini Zoleka, entre Didi Stone, qui est la fille de Koffi Olomide, et Miss Minou. Minou, la fille de Koffi Olomide, Didi Stone, également la fille de Koffi Olomide. Qu'est-ce qui ne va pas? Koffi Olomide, c'est une légende de la musique congolaise, africaine d'ailleurs. Koffi Olomide a une référence, il y a musique à Congo. Et aujourd'hui, voir que si la musique de Koffi Olomide, elle est organisée, si Koffi Olomide Rossi a bien organisé son orchestre qui est Quartier Latin International, Azali ko éduqué ba mission na bien, mais pourquoi nous sommes en train de vivre un scandale entre les enfants, entre les filles de Koffi Olomide, entre eux, ben jure et que Zongi. Didi Stone qui est moins âgé que Minou, excusez-moi, mais Didi Stone a parvenir qu'au fin à conjurer, qu'au tenir bas propos moboya Minou, et ça nous dérange tous. Du côté Wenge, Weransan, enfin, il a donné une lumière à Héritier Watanabe qui nous disons d'ailleurs félicitations par rapport à la concert na scène musicale est aussi bravo, félicitations Héritier. Et après événement Héritier na Weransan et nécessité polémique de part et d'autre. On qualifie Weransan d'un père injuste, d'un papa qui s'occupe que d'un seul fils et puis il abandonne les autres. La polémique est bimi lisusu en disant que Wera pardon, Ferregola azalaka mwana ya Wera, to azala leki ya Wera. Possible faudra couper sa lumière, Wera couper sa héritier ton affaire. Fer azalaka mwana ya Wera, to azala leki ya Wera. Mais na festigo la bobo santé que tout le monde qui Wera ensemble. On se pose la question, la polémique de part et d'autre. Et Lélo, vraiment avec notre invité, qui va ouvrir plusieurs portes pour nous sa biso éclaircissement et la précision de la musique à Congo. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Jibem Piana est toujours critiqué quand il y a la musique. Jibem Piana na bana na musique. Tondi Mayango ou bien Toboya Yango. Merci beaucoup à vous tous. Nous avons mingi sous Lélo. Il y a des sous commentaires nabino et je ferai de mon mieux pour répondre les sous dans les commentaires yango. Rendez Kita, bonjour. Bonjour Dona Konde, mon frère. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu, tout ça très bien. Ah oui, na sepeli ngapé par la grâce de Dieu. Na sepeli makasi boni papa Titan za bien. Papa Titan Kitoko, na Pessimbote na Brazzaville, na Pointe Noire, na Pessimbote na Triple Brassard, Aigle Massengo, endureur de Pointe Noire, appellation bien contrôlée. L'appellation bien contrôlée. Très bien. Nani? Aigle Massengo. Aigle Massengo. Triple Brassard. Triple Brassard. Ah. L'appellation bien contrôlée. Ah, mais c'est un surnom qui... Ça va? Aigle Massengo. On a appelé mbote Triple Brassard. Triple Brassard. Bachabani, nous avons double. On a double Brassard. Il y a trois. Il y a trois Brassards. C'est qu'on a... Ça va bien aller. Nous espérons aussi. Voilà. Voilà, c'est qui? On sait qui. Aza valable. Ah, mystique. Il y a nos espérants aussi. Ceux qui m'ont connu mboko. Azaki na mutuloko la Aigle Massengo na pembe na ye. Beto dama kitoko. Voilà, rendez kita. Oza mutu oyo l'autre fois na yambaka yo tobetaka lisolo ya histoire ya Wenge. Wenge d'ensemble. Obetaka makambo ndenge zalaka na kokabona ya Wenge. Et oza mutu moi tu parles pas trop en ma musique. Mais sur le bio, il y a ma musique. Au moins, tu vas s'intéresser à nango. Et c'est mission moko oh ti le loba de suite nango pour na solo ya Wenge. Aujourd'hui, quand tu es en train de voir la musique congolaise, Lelo va DJ Mombosi, Babu d'enfilé, ba héritier, ba Fali, ba Ferré. Tu peux dire quoi? Qu'est-ce que te vient en tête? Tu peux dire quoi? Bon, nous avons un regret makasi par rapport au monotangi Momboshi. Nous avons remarqué que les lobes intellectuels vont décevoir biso. Oh, comment? Insanité oyo biso tozobo ya biso ko to bato to tanga mingité mais bana poto
ndenge bazosepela nango na okamwa ntango mwana nazoyemba bazwi bango nyonso batelefone bena batie boye tie boye bango nyonso bazoyemba makambo ya salite makambo ezanga ntina epuis na poto wana bo nayebi te oyebi congolais alingi sexe na niveau moko naza dessus par rapport à ça donc comme le moni donc balingi ekobo ali sikoyo bapela ba misela bango pe ba yembela bango biloko ils ont ça bango plaisir pe ba yemba pe moi ça les lamba ouais bata poto to zelaka c'est pourquoi na lelaka na boketu encore ça un vrai combat mais combat na ya komisa ko combat moko buzoba tango aloba ba makambo ebele aloba ngona passe ya motema na peuple ndenge nini oyo esimba nzembo ayemba oyo ayemba nzembo wana ezoko attaquer tous les gouvernements zo na mboka oyo famille pauvre nazala nini mokili pasi bande konga nazala nini vraiment nzembo wana etikala record elongwaka te mais omona ye mo akontina ba combat moko ya personnalité ya batu et un peu ça n'a pas si mais peuple ndenge nini o peuple maudit alors donc sur la musique et là que ça li koyelo na mutu ça li ko regretter le comportement bata photo non on a regretté parce que thématique na biso eza sous propreté ba musique oto kaka kala ba Frank Lassane ba musique oto kala ya ba oyebi na ko landa nzemo ka lwambo na bi yango lwambo azaka na ba conseiller te to ndenge nini lwambo ko yema mamba salité na nzemo ayemba tona na lubi mais non na muta studio ya soko oyebi loko lwambo yango l'état apesaka lwambo valeur te mpona buzoba ndenge lwambo na moni nono pendant que muninga tabula ezoyemba Congo nde mboka ya bankoko oyebi nzembo na RTNC sozoka ngo pesa na posa kolela nga erevoltanga donc otebi nake mboka nzambe apesa biso ya kitoko boye mais tobimi batente na mokili toana ndeko nanga toana valeur te na mokili oyo ata na Brazzaville ata na Angola tala neti biso tomi ko envier Angola papa biso ko envier pays moko te toza na manganèse toza na nyonso toza na cuivre toza na goudron bongo ba aventure toza na ngwa ya kosakana te ndeko nanga tango na yokaka tabula ezoyemba nzembo na mona ngoloka nzembo nzambe nzembo ebimika siko kongo katomayele lobi okosalisa yo mais lwambo oyemba no biloko bien mais biloko tika nzembo wana basalite oyemba yango lelo etiki génération bana oyo bakomi koyemba biyemba donc bakomi osala mutu donc nayebi te et puis na ba frère ya chrétien to pesa ke likia pa na bango bonzambe za susté ba continue mwana makama mukilo ba komo bine mwana ba influencer ba influencer komi Maria Tumba obona bodo et komi donc na minute so za bonzambe c'est que ça osa appelé. Très bien, Rondekita. Sosa Bonzambe, c'est qu'on a appelé. Ça annonce déjà l'importance de notre mission d'aujourd'hui. Ça donne déjà l'envie et le goût de suivre cette émission du début à la fin. Je vous invite de disposer votre temps, de nous suivre du début à la fin. Vous ne serez jamais déçus par rapport à ma contenu. Par rapport à ma contenu Oyo. Toko développer la carte de l'émission à l'élo. Rondekita. Les autres moni exploit, il y a héritier Watanabe, na France, concert l'équipe bien, très surtout apport. Il y a papa na yewe ensemble le rat de la forêt, tout le monde y a sali tellement bien que ma polémique et zobi mama kasima. Déjà voir héritier Watanabe qui a rempli cette salle et puis la participation de Weranson, oh aye kopé ça y est, symbole moko y a bien la lumière. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux analyser par rapport à cet événement? Wera heureux dans sa vie musicale parce que tout le monde a baluambo, tout le monde a bataboulay, mais aucun musicien a reçu cet honneur na vie na ya komona bana bimisi komona na ba koko. Vraiment Wera c'est un homme heureux. OK. Azamoto esengo. Wera azamoto esengo na vie na ye azaki na place mo il était contesté. Batutu Wera ebo embate. Batalaki ba côté positif na été balingeka ko tuka ye ko tcholaka ye ko ba n'importe quoi mais la vie de Wera nous a enseigné beaucoup de choses. Très bien. La vie de Wera nous a enseigné beaucoup de choses par rapport à leur séparation et c'est que Wera est devenu aujourd'hui et j'avais dit ça parce que na début à Wera
il avait confessé Dieu. Tant Baninga Moussoubazoaki, exemple à Titanic et Zagodinda, où il avait prononcé au moins 4 prophéties. Alors, qui corrompent le Batamokili, mais Dieu n'a jamais été corrompu. Okay. Oui, rappellerai, alors, Biloupan Toteka, Mbongo Kabola, Magambo ici, là, parce que. Et loko zaki a bango nyonso ba monike to teka le pan en famille pour que mon homme doit se retrouver. Mais quand ils ont vendu ça, ben comprendre que mon zaki na position, a ko perdre position zaki na mo parce que comment on a été aux allées peut-être ceux qui les lo on a position mon boye ko kasate que ko démérer kaka parce que Jiba Kenda qui na tous les bons. Oui, on n'avait pas l'espoir. La vie de Wéré encore film à Simba. Ok. Ils ont un film à Simba, ils ont un espoir à se retrouver dans le désert. À côté de la ventire, bangoulou moroboye, basakana vinaye et jusqu'à ce que basali oya komaki, akuna matata, ba prendre les secrets de la vie. Babi, si le monde te persécute, il faut persécuter le monde. Ok. Oui, à persécuter le monde. À sali le tribu, oyo l'honneur, oyo ba taboulé ba zuité, l'honneur oyo ba luambo ba zuité, l'honneur oyo ba King Kester mené à ba zuité. Oui, razu ba koko na musique et ça la maté bazwa ngoté. Très bien. Au ça succès, bana no ba ça succès, koko no bi na filo ça succès. Et tika au ça maté na musique. Aujourd'hui, on peut dire que na histoire en musique, ezali ba makamon bo salami penza mingité comme on a kiwe ranson, même pour dire héritier Watanabe na buna filé, c'est-à-dire papa mona na koko, ba ça la succès. En succès. Et ça signifie quoi rendre kita? C'est ce que je dis dans le monde de Bisso, je le disais beaucoup dans l'histoire, il y a Niarkos. Niarkos, c'était un balade comme les gens nous montraient. Diamba, Kisi. Mais ce que Niarkos a fait, même ok. Ba misusu ba sala ngo ba za mingi te o ba immortaliser ba maître na bango nenge to mona Jackie a immortaliser maître Pai nenge to mona Niarkos a immortaliser Kula Mambo qui était son maître biso to ba Kula Mambo te mais à travers écriture il y a Niarkos ils ont fait voir que j'avais un maître qui méritait tout de moi et ce maître était aussi fort parce que Aïbsa qui élève naé ba poto na bino wana na royauté papa ba benso na France au boya au ligue États-Unis bi bolongo la mbeto na no botsa qui dit ces gens rêvaient de grandes choses. Alors na musique biso nous sommes des chrétiens tant que yaka na bisa que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Fallait mo kilo était yaka biso mais mo kilo était biso te. J'ai suivi la prédication de Esprit Mbakadi. Alors, le jour où Mouzé dit Nabal a été la croisade na bandal, on va préférer ressembler dans l'église na bango. Mais le temps va raisonner que Mouzé dit Nabal a dit soka yaka soka kendaka na imba kota la histoire. Très bien. Tu vois, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui. Oh, batubako kolobela, batubako koloba d'une manière positive, mais balobela ngote car ba fitité makambezanga tina. Wera, il faut être heureux, ya ko mona o nzamba sali na vinae. Voilà. Ce nga wera, fona tika musique na ko mosambela. Azape na mwasi na maman pasteur. Ok. Oui, parce que on nzamba sala, nzamba lakisa wera ke alokotaka mutu na putulu pe atombole bato bakamwe. Très bien. Wera n'était rien na histoire ya wenge. Tout était déjà fait. Zaki nyo se salama ki déjà wera donc ya bambambati. Zaki krio basala ki babi akobambambati. Krio na Bill Clinton a poussé que on makas pour zaki libanga bazako boa ke la wera ki akobambambati. Donc projet Zalaki que wera son à se retrouver dans vie à Bambambati. Non, à quoi qu'on se retrouve. C'est pourquoi l'histoire est bonne, mais la biso makambebele. Où a été important la carte orchestre wana. Mais plus au théâtre kiangote, biso to bané comme on a kaka JB leader charismatique. Mais ok, mon toisé que ça la balula la carte orchestre c'était Wera. On savait pas. On savait pas. Très bien. Biso to bané mon kaka yango esika nyoso zaline de konanga lukoz à l'important. Ouais. Oui, lukoz est important parce que les loba leader rebelle ba kozala raté. To ko regrettera bango pe ba otiki na biso pe et loko monter na simanango. C'est pourquoi tout le monde na politique na biso. Grâce à papa na biso ba sai musala malamu tout le monde pe ba na bango ba kondimboka oyo. Voilà. Ba pesi pe biso ba maka malgré bitumba o to na ngoleki makasi. Mais tout le monde peut que non, lelo Mouzé a tiré biso Joseph Kabila, tout le monde peut tisser du peu, abimser biso pe Fatih Béton, tout le monde peut que non, oh, na niveau peut ça va. Mais malgré makamusu so esimité mutakoka zate même yo pe ni ozana okoka na nyo sauté. Donc c'est de là. Alors pour répondre à koloba makambo ya ce que je vis na concert il y a héritier na monaki la reconnaissance.
Ok, très bien. Oh, bah, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ok. La reconnaissance dans mon ami son héritier, il s'est fait être toujours moine. Et pas Ouera. Très bien. Ce que l'héritier fait aujourd'hui, et qui Ouera, Aza Lelo. Ok. Mais Andimia Mikitisa, pour la Sabatrinaza na papa. Très bien. Moana, Oza Moana, et c'est moi moine, ils ont pas na papa na e. Et je regrette aujourd'hui, Natala image moko, il y a vive la musique. Mon frère, ce jour-là, dans la une église, na priaki, j'avais tout donné à l'église et j'ai vécu beaucoup de choses dans cette église. Au moni, bateau baza ba papa na biso, il faut ba yebake ko bonga na biso, ezali bénéfice pour na bango. Mon frère, na mona redi a misa na tombo ya papa Wemba, aolela na lijo kwempa. Papa, to baleli awa, to koleli awa, to zibasi awa, to boteli awa. Papa. Ok. Aujourd'hui, les pasteurs ne comprennent pas. Oui, les pasteurs ne comprennent, même les professeurs. Donna, si on écoute un professeur, un citoyen, un citoyen, un deuxième primaire. Oui, mais c'est moi, on peut se bon. Oui, c'est au monde où on a ça, les citoyens. Et puis, on a un citoyen, on a un citoyen, ça colocato nini. Et ça colocato nini. Nathalie Imour Moro. Donna, non, mon frère, Nathalie Imour Moro, un professeur, aïe, Assimi Malet, a coûté un patron, mon amoutuka. Patron, mon ami, mon ami. Abi, lui c'est mon ami. Le premier de la classe. Qu'est-ce que tu es devenu? Ah, je suis devenu professeur. Ah, professeur. Ah, Abi, ngai oyo, 5e mutuka na ngai. Ah, 5e mutuka. Ah, akamwe. Abi, c'est que adagio balobaka les gens lycée balobaka mutali bosso hein baba mutali bosso les bosso za ko commenter lobaka soki mutali bosso lycée sango koya abi muto na bise que na moni lycée sana ezaka mabe ezaka lokuta ezapona bato batanga te parce que yo zaka liboso mais okomi suka mais biso zaki bazoba mais tant to suivi liboso na yo muto zaki ya mail na moni nde proverbe wana na makambo ezalaka te eza un message fort pour les professeurs bazaka babola babonga te batangisi biso tozaki bazoba balakisi biso ABCD 1 na 10 mais suka na ngwa dona soko bimika a okutana citoyen wa tangisa yo poni to écouter ka muta passe. Ouais, moi écoutez gars que eza réalité les gars mboka na biso eza améliorer eza nini mo sala bango bongo je sais pas yo mutu tangisi biso mayele azape mayele pe kaka mais ndenda banao bana bato palu dona baza mayele bato wana mais mayele la bango suka na palu. Donc tous les pratiques, non, mon imboka, tout ça, dans cette couche ambisi, tout ça. Et sous kaka na masolo. Mais na musala boto mon amaïl na bangote. Voilà, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait mal, mon frère. Donc yango no lobake, quand je voyais la reconnaissance envers héritier. La reconnaissance il y a héritier pas à Wera et lobela kinga makambo et belé par rapport à comment on sait que Wera azoko buka lelo mbuma ya musala la sali. Wera s'est sacrifié beaucoup pour robimisa bana wana. Place à koka komi bimisa yemoko masala qui est fort abima dans l'esprit de l'équipe. Abimisa batu pour que batu en lobby ba salarié. C'est ça le problème. Alors, c'est par rapport il y a problématique on a la moni yo au moni en sur le produit on a que reconnaissance il y a héritier et pas Yahweh ranson. Héritier quel que soit ce qu'il est devenu, c'est là yo moni que non. Héritier otika la kaka mwana na makolo Yahweh. Otika la kaka mwana na makolo Yahweh. Mais par rapport à nyoso yo moni reconnaissance on est dérangé va te béder pour dire que makambo wana fala ki wera sala yango et pas ya ferré et wera sala yango et pas ya ferré était asali yango et pas ya héritier. Et du coup polémique et botami lisusu. Est-ce qu'aujourd'hui entre Ferré Gola na Weranson tu peux considérer Ferregola comme cofondateur, il y a maison mère, c'est-à-dire Leki, Yawera, ou bien Ferraza, moi, na Yawera musicalement. Merci Dona Konde. Par là, on a recadré parce que Bissou est une émission d'analyse. Analyse n'est pas intellectuelle, c'est un bouzo batté. Bien.
Tango bato na moni bato belé ba bimi ba fondateur a wenge na moni pe Francis Kalombo l'équipe pas bien za fondateur a wenge. Voilà, Francis Kalombo fondateur. Fondateur ba ye ba ke na mikanda. Même kolo wenge ba botola yango. Didier Masela azonga maboko pamba. Didier Masela za suna wenge. Wenge wana 4 fois 4 za sua Didier Masela te. OK. Et ko zonga tango Amadou Djabir ali ko zonga sabango abi muto muto zonga bisika zalaki. Voilà. Ozaki mboloko telema wana. Ngando zonga na mai. Lion zonga kuna nda zonga sili comme na ordre. Mais surtout que tout le monde mikanda sko ya wenge eza wapi. Okukuta ba réalité belé mon frère. Tango yoso ba eza ba langage ba utiliser ka maison ngo makambo moko ya soloté. Quand tu dis que je suis fondateur, je suis cofondateur, Ferre n'est pas le cofondateur ya wenge wenge kabwanaki. Wenge e kabwanaki. Wenge maison mère et tikali o ya Didier Masela sika fondé azali. Jibende ba bini ba keina ba musicien misusu nyonso na ba bini ba kei. Yango moni ya wera ba lobe ngo maison mère. Maison mère. Très bien. N'importe sozo comprendre ngai. Il faut souligner que Jibende mutalongwaka wera. Jibe alongwa na ba musicien nyonso ba longwa. Maison mère o esala bango nyonso etikalaki. Frère sikoyo atikalaki na maison mère. Très bien. Alors, kotika na maison mère, ezaki na malinité moko o wera zaki nango au travers Didier Masela. Oh, Didier Masela croyait que c'était son orchestre, mais na Simawera, ezaki orchestre ya maison mère ezaki orchestre na yemoko ya wenge na yemo oye asalaki. Très bien. Parce que Ozaki il y a 4 fois 4 bango nyonso Didier Masela c'était le fondateur. Voilà. Kendesko na kota la mikanda ya maison mère, soko mona Didier Masela est fondateur. Azati. C'est ça. Ce qui Didier Masela est fondateur, c'est que ça maison mère, maison mère. Donc maison mère ekufa. Oh. Mon frère na bino te na bino boye. OK. Ba yeba kango na mikanda za na maluba te. Mikanda faut kota la l'état ba reconnaître eloko oyo ezali ya yo. Olandi? Ouais. Est-ce que so bakena na baketu na wera bimisa mikanda maison mère? Est-ce ba komona kombo ya Adolphe na kati? Est-ce ba komona kombo ya Francis Kalombo na kati? Non. Non. So ko encourager les athées aux fondateurs. Yo ko benga yaka to kende kuna o fonder nini? Pour les nom existait déjà. Voilà. Et ça wenge et ça dislocation et kabwani bamsu bakei bakesala wenge BCBG. O etikali wenge musique à maison mère. Maison mère etikali. Au fondé Souni. Alors, ndenge bozo tuna ma question que ba o wera est-ce que Ferre azaka mwana wera? Ferre azali mwana ya wera. Créé na toute pièce au basel la moto. Bazu chaîne batie. Wera sali Ferre na ndenge nyonso. Toi ba congolais. To vandaki awa. To yebi Ferre na rumba de jeunes na bandalungwa na veni bukaka. So ko bi mana parking. Hein, muninga na biso Ferre to yebi. Voilà. To koyi na bandal balabala moko na bukaka. Biso na 327 to yebi Ferre. Alors Ferre eko kota na wenge wera mutamatisé na podium na salongo. A cotiser wenge. Mais na wenge angope avanda ki na te parce que et comment il na moment de dislocation parce que ko kabwana. Voilà. Wera maintenant commencer à imposer parce que azaki na besoin qu'on remplacer voix ya JB parce que façon comment ko mona makambo zo bendana et c'est que faut voix JB za la remplacer et tant ayoka faire ko yemba amone qu'avec cette voix wenge na ko zalaka parce que voix na ngeza na mutu mo ya likolo et il voyait que faire abane kolongola ba vocal ba fande abane kolongola ba vocal ba Blaise Bula azaki na polyvalence mo boywana c'est pourquoi wera azaki na pion na faire abane ko pousser. Première fois on fait rayer mana papa mana na bengaki séparation ba telemi na podium baba ni ko yemba papa me bani ko benga ba on improvisation moko jiba sali Adolphe sali et comme ba bengi we rayemba we razu micro albi avant na yemba nazo benga petit moko na poto ba ko zele maya kité faire yaka zo micro yemba faire bani ko yemba après we raya ko zo micro yemo pa yembi ko sa vocal na tango séparation. Alors ce qui wane koki na binoté parce que ce qui fait à Salaka album na wenge et bimaka on a été reconnaître le ko la moi na wera te parce que ça na wenge ya bango nyonso parce que bango nyonso baza ba papa ya bana wana nde to benga ba ba leki na bango. Très bien. Le ko la ba afande le ko la ba Emilia. Voilà, voilà. Alors le ko la kuna a se manifester que c'est pourquoi Blaise Blaise mabanga Blaise abi na yemba na yete ko yemba na concert moté o wera ye na yeme
to répéter na ye to bongami po to kende te sala mabongo te ba yemba pe l'album te na studio ba ke ko yemba. C'est pourquoi Blaise Boul a reconnaître été. Alors tangu ba eko kende na maison mère ba eko sala nzembo ya Chantal nani Switzerland. C'est de là que Wera lobina kobimisa bana. Très bien. Asala mon avocat nzembo za nani ya Wera. Chantal Switzerland ezali nzembo ya Wera. Abi il faut na bimisa bana. Na ba vocal wana toka Adolphe yemba te po Adolphe za mwana ya Wera te. Aza camarade na ye. Camarade. OK. Yoka kolera bana fait recherche de poule. Yo bengani ngani bana ya mwana. Omoni mwana ndenga koli. Papa Lutumba. Qui keste emenea. Yoka kolela Serge bana abimisi bana. Très bien. Mwana moko te mukolona lobaki fere ozola d'émission oyo. Ba golo bozola d'émission oyo. Na lobaki to corrompre vérité te. Tango babaki yoka kolela ya bana faire recherche de pour. Apitani na kombo faire recherche de faire abate te na mwana te na yaya la bango te. Ezana ba famille ezana bana misusu oyo yaya na yaza mukolone ya musika. Soki yaya wana akeli bala amimaka leki ne wana ya muke po aider bana na ye. Bana wana bakota na liste ya baleki te me bakota na liste ya bana. Donc akolbakaza ya nanga maboko langa lokola nga papa nanga za papa la biso te pona kola pa na été. Na kola ne pa ya papa oyo. Malgré mutabota ngai wenge maison mais 4x4 kuna ba yonga babota nga balaxi nga na mukili. Mais mutaboko linga zo me sanga biberon, alo me sanga potopoto ezali yaya nanga wana yango na considérer ka ye papa nanga donc Wera deux fois, azali papa, azali yaya. Mais qui papa mes amis, parce que faire n'était rien. Alors, pendant que faire n'était rien, si aujourd'hui on considère exactement, nous considérons faire égale comme Moana et pas Yahweh Ranson. Mais pourquoi les lobes ont comme détecter injustice de la part de Yahweh Ranson? Que Wera, il aime trop héritier que faire égale là, oh azali Moana na yepe. Héritier Goutaye après faire, mais pourquoi ouais azolinga héritier mingi ko leka faire sur réellement ça moi. Comportement ya héritier et salike azwa place wana. Bible lobi Jacob abotaki bana ebeli bana wana batu mabe bizaleli mabe kokeli ko saba désordre makam mabe mais à chaque fois Joseph abane ko zoba propos abandeko na ye ane ko sinali papa ki tala babi papa alinga ki mingi asalela ki tinique ya plusieurs couleurs de mwinda no lobi wana papa asalela ki po ala kse bolingo omoni faire a raté le romoko arrêtez ni omoni ti fali alekaka faire alekela ka epona makamba bureau na comportement obinini na lobi boye soki fali alekaka faire ezali lié na comportement na attitude oyo faire azalaka nango faire il se croit diplomate trop azo comme mythe omoni héritier ba acte comme sala aza même na ba bénédiction ba sala nzambe. OK voilà famille oyo asali na bandal aza na bénédiction ba sali ya nzambe azui petit fali moko boye mwa mboka tie moko boye apesi valeur apesi poto famille bongi mutu bakumisaka atoko ba mabe ya mutu botala pe bolamu ya mutu. OK très bien bo fingi oh fali azabo tondimi mais soki totali yango to mona ki na jibe na Wera. OK Wera azaki trop social liboso azalaka ngo te tango ngezaki ensemble mais après séparation Wera komaki trop social stratégie yango moni héritier azanango lelo soko zangi kele ko luka héritier beta porte kokokoko héritier na ye. Et faire ça très attention héritier à dominer. Ce qui a continué quand on a faire comme le mythe, c'est ce que Wera a été. Avant séparation à Wenge, Wera Zakin Koi. Alors on pas de contact. Et Randa qui est le cola, amute mamabe, batuba yina qui Wera sola bien té. Mais tant Wera Wenge Panzani, Wera comme ko va nandi baboma chaque temps wa tselo boko la litama boué. Ba maman catholique so la bimbo batune oh wana nani welo oh ni na ngobo ote ba ninga ne kutu bakabona ki ba ke poto ya tikali mawe ba komi ko welo mbote. Wera a changé comportement. Wera za rasun koyo azaka te elongwa komaka mutu social
Viens, n'engona tenze mon anga so lingo yemba. Ah, ok. Yoba na wera. Wera. Papa, wera. Donc aujourd'hui, aux yeux exemple directement à faire donc faire par rapport à comportement na comportement non il tient linga zoyer place. Même bureau sali et celle le roi ça mutu ça mystique donc à sola mutu tezade. Allez, ce que commissaire le roi ba trouver baba kam. Dans l'église pasteur ayamba bandiminité. Voilà. Même on dit moi la poste kutana pasteur ayamba kate bandimo lingo ndeni. Ouais ba yo. Même Jésus abane ko vana batu. Azo ke noté ya même akena kota mai akoti ya mwa batu azo te ya batu. OK. So di pe nzala pa bimisi ma papa tom so li pe yepe belepe batu balie. Maman le loko lamba te toke pa Jésus toke maté ebika kune suka ka msusu mo mbise ko ya ebele. Voilà. Faire tout mon a été, faire amener ma batute, faire ça la boité, faire boité, ce que zo rendre faire faible. Faire contact na we resate, soit disant que we ra nyokolae. Mettre pas niveau nyokola Jackie poni bazara bien na Jackie tilelo. Ako bete banzete ba dogi nyokolae. Mais Jackie a dit que c'est mon maître, on ça va pour na ngai. Oyo wera sala yo wano lobaka o asala boy na pesa ba mongo et ça pour na former pour na commission mobali ndeko na ngai mwana ya mbanda ba nyoko la ke na libala mais ini mutazoka formation ko leka mwana ndako suka lango mwana na bima commando ta formation ba commando fait oza commando asala la formation ba ya ba policier te amata sima kibomango voilà akenda kibomango tanga ko bima commando moto tazo lia ligorodo. Mais yo olingi ba bercer yo. C'est pourquoi héritier pas kendaki na début na ba penser wana. Mais tant que ba tubaye ba conseiller abomi moto ami kitisi. Il a la bénédiction ndeko nanga muta ko saoté. Papa na yo fa lobaka maloba malamu pona yo okopambolama. Lokola Joseph papa na ye abane kolinge mingi abane ko maloba malamu pona ye. C'est pourquoi Joseph ata babwaka ke na libulu babomaki na libulu te. Ata batekeke pa Potiphar ata mosa Potiphar akosala ke makambo azaki na motema papa na ye. Mutapambola biso za papa. Donc bénédiction à lumière wana ou rapesi héritier atana be lumière wana ça signifie déjà quelque chose alors. Bon pour moi j'allais dire ceci. Papa a un problème. Tout le monde qui bénédiction est ça. Jiba yemba gangoti. Jiba yembi forme. Na ko sala musala moti. Voilà. Balinga ki ba yiba bénédiction na ngai. Bokanisa ki ngai bina damana ezaou. Bolati poso mais pas du district public. Très bien. OK, ça qui m'a solo. OK. Oh, la bénédiction était partie. Où? Mais pas Werat. Maman na kocha ki wera. Et puis c'est kokene na pototé vanda awa. Il faut qu'il nena mendi mayo après libanda e ko mayo. Kini yabana ya kini rigena embaga ngava kufa kini bakosaka te. Kini yabana succès utaka na kisasa nde mataka. O utana pototé ya awa e umela te. So ekena na maya mungu océan ina eba te. Mais succès o utaka awa e umelaka. Ah papa. Tu es bien au bana musique et bana masolo uta awa nde mataka likolo. C'est-à-dire wera était coaché. Et puis Azaki pressé, te sona mina pressé no ba détail makamutu, il n'était pas pressé. Tant que ba sali Titanic, ba l'équipe bango Titanic wera bazongi, Titanic ndeni. Encore ba ta palu bazaki wana. Bangwashi ba simbi ba biki ba bibo ndenga ba biki Titanic e dindi, yosko zaki libanda. Le roi Pipiou Moussada mutesa la succès, yoza Pipiou Moussada, aucune intervention, on misa ba dini na Titanic. Intervention rapide. Teta faire ni on gobeni mo dini si bato dini on neni. Oh, c'est une intervention rapide na Pipiou Moussada. Alors tokota, ba koti ba ke ba bimisi ba bato wana. Mais on va dire la dynamique na Titanic. Oui, bah on va dire la Titanic ça on dit na ba sauvetage donc c'est comme si wera na tata na masela ba sauvetage te ba bindi. Mais ce qu'on voit dans zaki libanda. Ba benge tata faire nini abi président Mbonde bindi si bateau. Tokende ko sauver intervention rapide. Bokilo na munu kibeni meku mambanda na munu samuna kulosila munu bambwakila bakomi ko bwakela weka bambwakela babosani bolamu ndeko mutu asala o bolamu ubundisaka ete mutu olia lipa na ye ko bundisaka ete ba fande wana bazwa malédiction mutu amema afande na wengeza wera na poni poto posundo la wera mais un certain japonais azaki na poto aki wenge panzani wera na mauvais position
abina tiki mukanda na keso ba refulenga na kei to na zonga supporter te na zonga te na ke kota aventure ya Werason Beya polyvalent. Trop bien, Randekita, c'est vraiment une histoire vraie. Il y a musique, il y a musique Nabiso à Congo, très surtout pour le clan Wenge. Comme nous sommes toujours dans le clan Wenge, ce sont des questions qui intéressent Rabatuming. Aujourd'hui, Jibin Piana est en train de souffrir de quelque chose. Jibin Piana est considéré de tout, un très bon chanteur, un bon musicien, charismatique. Mais les gens disent que Jibin Piana a beau tâter musicalement, Azali stérile. Okay. Musicalement, Azali stérile, a beau tâter. Jibin Piana a souffert de l'eau. Est-ce que c'est vrai que Jibin a beau tâter la musique? Ils ont pété qu'à beau tâter la musique, mais ban a beau tâter la musique. Non, tout le monde clair. J'ai pas botti na musique, j'ai pas na Shaingenge, j'ai pas na Rio, j'ai pas na Kibes. Un grand compositeur, ba composeur va dire 48 heures. Mais problème à JB Zabo, na zo bisa JB so kazola na émission oyo. JB problème na eza ke oyo ki baté ya Congo baté yo mabe. Lelo oyo aza heureux parce que bande comme sous baté ya mabe dona. Lelo ngana to na lopango te. Mais pour na bato ba faire voir biso que tout ça ba inutile. Très bien. Mutu aza na lopango nda leki biso. Yango na loba rendez-vous na kitata. Parce que lelo na rendez-vous na kitata, eza na ebele bazasu na mokili te bakufa batika biso. Donc na rendez-vous na kitata na ya kozalate. Arozate comment? Kasi yo bi rendez-vous na kitata. Somme da kufi azasu na bon moité. Est-ce qu'encore masu kitata? Non, rendez-vous na kitata, c'est-à-dire kitata déjà et puis si résultat, il y a bateau tout le monde qui va dans position bien. OK. Mais baza sous biso to continuer. Très bien. Na boy ko tanga ba komba ba trouver na ba famille na bango. Bateau tout le monde na avantage à vie. Bazaki na nyonso. Mais le baza te biso to za biso to mimona ki inutile pour tout ça ba tout pamba to na loté. C'est pourquoi proverbe Salomon le dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Moi ata oyo aza na bon moi ana valeur kolika lion oyo munene oyo asa akufa déjà. Tant que tu as de la vie, aux la valeur na miso nzambe. Voilà. Pe nzambe asa ko espérer na makama minene. Très bien. Le problème c'est quoi mon frère? Ce qui to illustrer histoire ya Jacob. Voilà. To komona Jacob abalaki mwasi na ye Rachel. Mais bake ba tripoter pour na coutume na bango ya contre wana bazaki nango bakezwa Léa bapesi Jacob. Donc Joseph falaka botama et pas ya Rachel. Nde moi c'est liboso, mais Joseph a se retrouver moi na ya kota suka. Ba botole identité na droit de naissance, ba personne pas ya Ribin. OK. Olandi. Moi na liboso oyo Léa botaki comme ezaki Ribin. Ribin n'a eu droit de naissance. Mais mon qu'il est changé. Jiba reconnaît là. C'est pourquoi Jibé, à chaque fois que moi na mutuazate na musique et bimsako ridicule. Tika langage joana. Parce que bana ozo ba que moi na mutuazate ba démontrer la ningno ce que moi na mutuazaka. Bana ozo wandi ma papa na bango. Voilà. Et comme ils sont ridicules, moi na mutu na musique azalaka. Mais Jibé, lelo moni bana wera bazoko émerger, lobo yebité ba koko na yo. Pour bana non déjà basi bakomi bangé bakibens bakomi bakoko baza suna eloko pesa te la musique mais un mususu bana bango bakoko bota ko bota te la musique même sur le plan biologique. OK. L'autre la fierté il y a vivre la musique c'est Juna Janana. Toi tu croyais à ça? OK. Comment ça? Andeni toujours comme ça va falloir awa toujours va faire awa basa bana ya wengeti. Voilà. Mais on dit que Moutazo domine la musique, na biso sali moi na vivre la musique. Maître Gims Nada Djouba Zabana ya Djuna Janana musicien ya vivre la musique. Qui n'était pas que des musiciens. Bato bazaki na position à cette époque là tout le monde ba Rebi Amisi, Bastino, ba Gloria, ba Nana succès. Ba qui question mené ya. Voilà. Le nom de bana na ba peut-être ba ko sala ba. Mais je n'ai pas cité. Parce que Joseph oyo ba yibaki ki mwana na liboso mais soko tali na suka ya makambu au mona ke Joseph nde mutazo ki papa na retraite. Joseph nde mutalesa ki famille na tango passe. Une belle réflexion. Mais mon frère, je te le dis. Très bien. Jiba mi le raté na mesilité. Le lowera donc c'est-à-dire ceux qui ba no ba bongi faut na beta maboko ça va quand même ninga sali musala et moi parce que wera sali musala. Et mon ani ba na ba bongi ba comme la fierté.
Et le JB pas bénéficier na succès à bana parce que ba bana camarade naï. Pour le long rebi alia ka mbonga ba dadju alia ka mbonga ba maître Gims. Tant azo me mabango na ba clip azo me dadju na clip. Tant azo boka dalida mama na dadju. Yo kasi dadju pesa ke mbongo te. Donc aujourd'hui pour JB lobby après lobby to comment que les lower amtado CP là. Mais s'il était mon frère. Mais ba musicien ou bien ban JB lobby ba koya bimisa be bana na bango oyo ba ko pese sengwa JB. Yango na lobby bana ka même ya musique te même bana biologique na bango ba bota ba koya ko relever pe ah muto sa succès le nani. Yo kasi ba fali na ba faire yo kana mso ko secret moko. Eza na batu mususu ba zwaka bango après ba 20 ans ba yena mukili oyo. Ouais. Nini rivalité à Cristiano na Messi et remplacer les logotés. Bakei bakena bango nani na bango. To moni succession à Jibena Wera et Bimise biso Fali na Ferre. Mais après bango eloko za tetala makambu Fali na Ferre basali Kofi abimisi Fali na pasi a sali tout à s'investir pour la kobimisa Fali. Wera a sali tout pour la faire à s'investir pour la kobimisa Ferre. Mais Fali na Ferre bazoko s'investir te pour la kobimisa Taliban qui a pamba. Babimisa nani? Oyebi mise moko Fali o Fali linga mingi apesa ke ba avantage asala ke boy ndenge ko faire sala pona Fali azate omoni mise moko ya Ferre azo salele nyoso ndenge Wera bande ko sala Ferre azate ali après boze la skoni rivalité ne roya sala mutu no tala ke soki lelo Ferre azate Fali azate nana ko remplacer to pesa ba fabrigas to pesa ba héritier to pesa ba nani ba vibrator to pesa ngona ba e okende place moto ebité. Mais dire que après Falina faire la moi na Fali yo moi na faire yo bazate babandara avant maintenant déjà faut bana baza ba légendaire babimaka nzambe mutapesa ka bango omoni muto ko kizenga tozo sous le loté. OK muto ko tisekedi le père tozo sous le loté. Bayaka après 20 ans pour 25 ans yango tilo muto ko lumumba tant tozo été tozo nyoko ah na moi ça bini pena bomoni pena ka so ko incarner leadership bazate mon pépé. Oh, mon pépé. Mon frère, tu es en train de faire une analyse, moi, vous allez trop bien. Alors, les gens de la musique, ils appellent le bazo reprocher Falina Ferre. Falina Ferre a un succès, mais bazo ko transmettre ba succès, on n'est pas ya banana bango tending ba wera na ba kofi ba pesa bango ba succès wana. Et ça pourquoi? Mozuya pasi aye baka pasi ya baninga. Soki le longa na komi boyezali tala mabe ya ba musicien. Baye baka banzembo, baye ka banzembo baninga, mais baye bate ba oyen baningi. Tout ça, ils ont déjà chanté ça. Lelo Wera. Ah, vraiment, je le dis, mon frère, l'enfant doit grandir sur les genoux de ses parents pour apprendre les secrets de la vie. Mutu moko ta komaka soki balakisi ete. Tango bino sali rupture et ça na théâtre. Théâtre comme ki na moment moko boye batu babima ko sa succès. Siko ba l'idée ba monia pecho so na bimisi elobe ko longwa. Ba bimisa su mutu fo bima ndenge nao. Ndenge na yo moko mutu makasi. Le lo ba tsa so auto pese rôle principal abima ba sa ba souste. Yango za cause ya ko beba théâtre na biso. Très bien. Pour mutu abima il faut s'investir kati na ye. Bon pese ba avantage nyonso. Bon pese ba tala na biboye. To mona ka ba prince ta prince ba prépara kaye pour comme roi. Na bamboka nyonso. Noko e ba teka analika boye ta comme maman roi ba prépara kaye. Mais lelo to préparer banani tala na ba école na biso tala na enseignement to préparer banani. Lelo so mutatemba bi amboka oyo lobi nango eza pasi. Parce que to yebi eloko mokote makambo biso to tanga kina ba primaire lelo bana ba tanga ngote. Merci beaucoup mon frère, nous allons finir avec ce sujet parce que nous sommes vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je crois que toutes ces personnes au Bolan Labiso partout dans le monde, vous êtes en train de réfléchir ensemble avec nous à travers cette analyse. Auto salana analyse sur Nabiso le Laurent de Kita où il y a même exemple biblique par rapport à l'évolution de la musique à Congo et c'est net normal par rapport à tout ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, si vous voulez parler, Laurent de Kita, j'aimerais bien insérer combat Koffi Olomide dans ce que nous sommes en train de dire. Koffi Olomide, c'est une légende. C'est le patron du quartier latin international. Koffi Olomide, il y a quand même testament où il fait Bob Mondab.
à Tike Labiso que Koffi Olomide, tu es le patron de la musique congolaise. Koffi Olomide a les références à la musique africaine. Aujourd'hui, il y a un ça ne va pas dans la famille de Koffi Olomide, entre ses enfants, entre ses filles. C'est comme si Koffi Olomide maîtrise la famille exatée. Quand la Didi Stone qui se comporte très mal envers sa grande sœur et envers son père biologique. Koffi Olomide, c'est comme si il s'occupe pas dans Mambango. De l'autre côté, on qualifie Koffi Olomide jusqu'à dire qu'il a même fait des choses Yamabe Namwana et Didi Stone. Et tant que analyste spirituel, Rondekita, pour Koffi Olomide, tu peux placer quel genre de mots en fait? Bon, mon frère, nakoloba po na kaya Koffi par rapport à vie familiale nae. Ouais. Oui, bien que babenga kongo mingi vie privée. Vie privée, balinga penza te ke muto ameka ko kota penza makasi kuna par rapport à la réalité ebele auto yebi mais du moins biso bato public soki loko comme des dans lieu public et senga ka epesa biso moi nzela ko meka pe ko décortiquer ko meka pe ko pesa moi idée par rapport à tout ce que nous voyons. Très bien. Lelo il faut Koffi aye bakosala rattrapage. Parce que vie musicale, ils ont vraiment pas ces quoi vie militaire pour l'éducation à Banamé. Il y a un bateau qui a une exception, le col à Ranson, à Boti Bananae, à Tangisi Bango, à exaucer, à Gladi, les lots, à commis, à Tumine, à Tangi, à classe, et puis à défendre la classe na Bango. Au moni, problème à Koffi Ezali, et comme on attend, on a la rétroviseur. Ok. Makamususu accepter un hôtel qu'il est. Voilà. On y met un bongo et puis on lui redresser. Didi Stone a soumis à un conflit parental. C'est-à-dire, à la maman. Ma maman va bébé ça bana trop. Ok. Place où qui maman a la rivalité à bombandana et moko mona a zo tsana bana. À côté c'est un bana na kati. A tsana bana kati alors il a ici comportement moko boye ya mabe pa ya bana. Alors soki maman moko aza mayele mingi omona akoluka un peu koluka ko pesa toli mingi pa ya mwana de façon que azana comportement moko ya malamu vis-à-vis ya bandeko surtout ba musicien babotaka bana ebele lokola ba soda il faut vraiment maman azala makasi papa pe azala makasi mais du moins côté tout monde que Koffi Olomide azaki un peu na moi légèreté hein moi légèreté par rapport à ça. Et maintenant, il est commis soumis à les réseaux sociaux, lobaka, finga ka metodi que ça vie privée à mutu vie privée à mutu, jarangote parce que makambo yo mwana asalaka et concernant ka toujours yemoko ne ba parents balobara oboti mwana moboti motema na été. Mais ils ont la verset mais on a Bible ils ont absolu solo ya Eli. Tant on va bazobenga Samuel, ils akib na bana ya Eli ba Ofni. Bana wana bazali na comportement mabe bande ko lala basi na église. OK. Bano bimana basi na église, bazo liaka misuni mbeka. Bana bazana ba tiji moka milai do so ba tumba sacrifice, ba bazo tuka ba mbanzi, ba dama ba misuni o baza ko tsana sacrifice. Alors papa na bango abane ko lobelo roté. Ala ko reprocher bana te. Voilà. L'enfant doit grandir sur les genoux de ses parents pour apprendre les secrets de la vie. Parents, instruisez-moi dans le PC conseil pour que aille vivre malamu na kati ya mokili oyo. Alors à cause de cela, il y a aussi que mukolo nzamba kitaki abina ko frapper ndako Eli. Et puis na ko frapper pe Eli parce que Eli apesa ki bana na etolité. C'est pourquoi soza parents, il faut veiller makasi na éducation ya bana na yo parce que bana ba finisa ba parents. Soki mwana bimina ezalile mabe batalaka mwana te batalaka muto apesa éducation. OK, très bien. Ouais. Yo papa na éduqué ma oui, mal éduqué. Maman na opena éduqué. Mal éduqué. Tolonga wana toke na ba école, to sera peu ba éducation. Tolonga na ba école, toke pe na ba église, to sera peu ba éducation. Tolonga na ba église, to ko mape na bandaka mabala na ba place souvent ko songolo o za pe mutazo éduqué mais il y a deux fois bana oyo to pe sa ba éducation ba ko na bango ko respecter l'éducation à parenté. Voilà, merci beaucoup Rondekita par rapport à penser par rapport à la réflexion c'est trop bien. Aujourd'hui, Koffi Olomide c'est parmi les artistes oyo bana belé. Même récemment, tout le monde a commis des bana à Koffi peut-être toyeba quitté au babimi bimi. Donc pendant qu'il est encore vivant, Koffi Olomide a intérêt à réunir bana nae
pendant qu'il est encore vivant, Koffi Olomide a intérêt ya koyoka ni sabana na ye ke ba mikolo balinga baleki et puis baleki ba respecter bayaya balinga bayana bango. Et parce que l'autre fois on avait vu, c'est comme si bolingo ezalaka na bana moko et puis bana mususu bazaki un peu négligé et peut-être résultat na yango aujourd'hui Diddy Stone qui commence à se manifester, qui commence à afficher des comportements très bizarres à l'égard de la grande sœur Naye, donc ça dérange notre communauté. Et Maman Lia aussi que nous interpellons. Maman Lia, que je vois conflit na yo na mobali na yo na ex mobali na yo te okota bana na kati. Bana baza innocent na bolingo na bino. Bino bolingana ka va bota. Boye ko bota après bolingo na bino, c'est-à-dire bana baza fruit ya bolingo na bino. Donc okota bana te Maman Lia, il faut ça la effort pour l'éducation à Diddy Stone parce que communauté et quand là on a regard moro il y a malamu makasi mingi te pa inayo, c'est juste une analyse auto sali parce que même Randeki talobi que sa vie privée à Batou to kota na katité pour na bana ko décortiquer peut-être il y a de réalité. Alors mon frère, nous sommes arrivés à la fin de l'émission par rapport à tout ce que nous venons de dire, ceux qui olingi au salama commentaire moké na mamunyo to sololi awa olobani. Et là, on a Olobadona Konde, ma mission na biso ba se ressaisir, bazwa musique loko la rivalité te loko la guerre te. OK. Parce que musique na biso ka nemu te zaka. Ta la réseaux sociaux. Ils ont ba mboke belé ka biso ne ba finga na. Moi mu vela lekebo. Yo mama no tata, yo sa ngata mu no ko munene. Mais na mona na ba Nigeria te nem te so ba finga na ki anglais ne na yo ka te so ba ba na ki Zulu e. So na ebite so ba finga na. Mais kaka ya biso kota buzo, kuna Maria tum, kumana mi manika mais papa basala ki TikTok te pona ba congolais yango nde to ba kenika manzambe na ba mboka musu eza ndenge musu me a biso ekoma lokwa yezo ngo ya na biso lokwa noko na biso lokwa ba nova na lemba akena kingasadi bandeko to tika lelo mokili eza ko senga biso biloko mususu tala mindele ba ko créer ba robot ya batu pour bana ko sala misalo batu basalaka bazo ko évoluer malgré ba évoluer na sens ya mabe biso ko to luka ko évoluer de manière positive tout ça ba problème to za na ngoti na to succès na to so ba solution ngote so to ni biso o mundela yiba biso maele so maele biso ni o biso sala liboka to sala boatu na lituka na eloko ba nikela pilipili na nini mabanga wana donc biso to suki wana pendant que ba chinois ba sala ba tracteur ba sala ba avion ba sala biso ba yiba biso ka maele donc biso to leka kaka oh non yezo saka mutu mwindu donc biso ba tu mwindu complexe oyo rouge azaka na ngote blanc azaka na ngote jaune azaka na ngote biso kaka neto leki na nyonso kaka biso to za fin mais na ki fin aussi otala biso au monde que tout ça ba malheureux to ça na problème na libanda to lingamité to na valeur te to mi pe sa valeur mais on est to bana ko luka lo lengen to ko mi pe sa valeur to travailler biso via masanga via kulti via basi pourquoi nyonso kene ko kuta ba terrasse basi na masanga pendant que les gens ba longa na distraction basi na ba masanga pour ba créer ba inventer makambo minene biso to na YouTube pour na côté ya pour na sa makambo e ma kuna kaka ekina kiboy ezonga kiboy bande ko soko na batu wana lelo moni ba analyse to sai ya bwenge soko bengi ba nyonso ba sa ba chroniqueur o ba so ba chroniqueur musical wana o ba nani o bengi ba nani ba journaliste na bango wana na ba porte parole ba ko lo makambo to lo ba ko bimisa intelligence ba bazaka ya ko finga ya ko critiquer ya ko makambo ezanga tina mais bon apport moko positif ou que wera pas vendre la émission au moins émission ce qui jiba landi wera landi héritier landi frère landi fabrigas landi kingana landi ba retirer quelque chose très bien mais ya bango coup de zaka yekuna alekiye héritier ate rideau rideau et comme rideau et nani kindingwa ye cha soko nini faire épée ye pas bien ça peut wera et comme ko wera pona nini bozo wera nini Bible bina biso d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous bana nanani nanzambe batu wana basa makambo wana na sima na bango ko baba nanzambe et c'est banze ba fonctionner ndenge wana papa oboti bana belé n'est-ce pas Juna Jana naza papa na Daju n'est-ce pas papa na maître Gims au somone ka na concert à maître Gims au somone a terminé la podium comme papa nanga ye au so kango bongo parce que bazana unité ba amour basé loko moko ce qui fait na héritier ce que otala aime souffrir na héritier ba yokana raté faire aye barango pour na succès awa
aza lokola yaya ya ba mission nyonso o bazalaka na maison mère. Il fallait que ça un comportement moko ya yaya. Cet comportement aurait à Zoaka liboso ba misa vivre la musique. Et que ba misa vivre la musique ba non mo papa ba linga redi min ko le kabango. Oui bi fani. Pourquoi? Ari na botosi. OK. Redi a na botosi ya papa. Oh papa ba ndeko loba arne ko sala même pas sur 100%. Mais attends, 90% à quoi ça au papa azaya kolinga. Est-ce que bino bozo linga papa linga bino? Est-ce que boko ça au papa linga? Très bien, René Kita. Je pense que c'est le dernier mot de notre analyste. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance, la chaîne de l'excellence. N'oubliez pas aussi très surtout de vous abonner ici sur Toute Info, votre chaîne de valeur. Avec Dona Kondé, nous sommes en train de faire Oyo et Kozala, Oezala Mingi Malam Ponabino. Vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, ils sont tellement importants. Merci d'abonner partout à travers le monde. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, profitez même à travers cette émission pour que tu t'abonnes. D'ailleurs, c'est gratuitement, tu peux le faire gratuitement. C'est juste une manière pour vous de nous soutenir et de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Quant à moi, je vous dis merci, on se retrouve dans une autre émission et c'est tout à l'heure. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné ma match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango ne ba mususu mela avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo somme. N'habiter Mindela, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte la mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.